temps que tous les Africains se réveillent. Il est temps maintenant de chasser toute cette génération de dictateurs que la France choisit pour vous, pour ses propres intérêts. Ça suffit maintenant. Ça va faire bientôt 60 ans que ça dure. Ça va faire 60 ans que ça dure. Vous avez eu un seul vrai président. Il s'appelle Modibo Keïta. Les Français, Modibo Keïta était le seul chef d'État qui s'intéressait à son peuple, qui s'est battu pour son peuple, qui a voulu créer une monnaie africaine. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné avec l'aide de la France. Tous ces chefs d'État qui ont suivi, ce sont des mercenaires de la France. Il est temps maintenant de vous en débarrasser. Il est temps qu'il y ait des vraies élections. N'attendez pas des délais réguliers comme il se passe maintenant. Créez vous-même. Débarrassez-vous de IBK. Et aussi, soyez unis. Il faut que les Maliens, quand les Ivoiriens se battent, soyez avec les Ivoiriens. Quand les Camerounais se battent, soyez avec les Camerounais. Idem pour le Sénégal, idem pour le Gabon, idem pour toute l'Afrique francophone, parce que vous avez tous le même combat. Vous avez tous le même combat à mener. Élire des vrais chefs d'État, des chefs d'État qui travaillent pour vous, et non des chefs d'État qui travaillent pour l'Occident, qui ne l'a que pour son ventre et pour les intérêts de l'Occident. Maintenant, il est temps de vous réveiller. Kémy Séba se bat pour vous. Soutenez-le, parce qu'il se bat pour tout le continent africain. Soutenez-le et soutenez tous les panafricains qui ont le même combat. Vive l'Afrique libre et vive le Mali. Merci, 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 merci. J'ai dit vive le... Il y a 10 ans, les Ivoiriens ont voté pour Laurent Gbagbo. La France a voulu que Ouattara prenne le relais. La France a gagné. Cette année, vous vous trouvez devant également un conflit entre deux personnes. Celui-ci est le mauvais. Choisissez l'autre. Choisissez Soumaïla Cissé. S'il n'a pas été élu, c'est parce que... S'il n'a pas été élu, c'est parce que la France ne voulait pas. Et si la France n'en veut pas, ça veut dire que c'est un bon président pour vous. Merci. Merci, 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 merci. Bandeko, boza kolanda boyebi ke na Beni rien ne va. Peuple aza kotomboka. Bayebi ke tokosala eloko moko te, mais bandeko eloko nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka na yango. Un jour pasi oyo biso ozomona suka na yango ekozala. Naza kolukula bino eloko moko awa, mais malheureusement namoni yango te. Vraiment namoni yango te pe kamusi ngai. Mais quand même nazala misusu oyo nakotia mpo na bino. Thème oyo ya sikoyo nakolobela bino yango.
tolembi fo bana bakufe mbele na bana nyonso na bamama libulu esalami awa bacumbola na bapeli michel baondoso badindi pide ebele fo ya okamwa ndenge mwa ekuta eloko asala eza te na mama akata mpela boye lopele na motu ezomonana oyo naniyaka na loba yango wana Loboke. Ezani. Esandi kwa sana na kuna bakufa ki. Tuko toke kotala bakufa kuna. Toke na baba tu kutoka ki bato ba tumo la batu. Mabele ye ekundi bango. Tani bembelani kuna bena ba oba ina na ba ina sana na tumo la. Bango na stu bakufi. Bandeko, chers compatriotes, mboka ya ndenge nini yo? Oyo mboka ya ndenge nini batu balelaka mikolo nyonso. Okende koto batu baza kolela, okozonga koto batu baza kolela, okende pa batu baza kolela. Me bandeko na ngai, o mboka ya ndenge nini? Mboka ya ndenge nini batu okuta ngo basekaka te, bakoza na joie te, kaka kolela. Bandeko, na kati ya capitale pluie ebeti batu fo bakufa ebele. Na kati ya capitale tozana ba sénateur, tozana ba député, tozana ba ministre, tozana président de la république. Mais bandeko za mamiki. Comment mboka cher patriote ekozana na modèle ya boye? Ba ministre oyo basana Kabila babana okele so afandi erekoki bazongi na ndako. Donc ce sont des gens qui ne travaillent pas. Oyo lelo bazé ya Chilombo. Soki bake basali après bazongi na ndako. Donc il n'y a rien. Donc ezate ki yoki na kini okuta changement. Bandeko na ngai nazana tata moko awa kombo na ye professeur Kinkaya na yebe kolo na ete. Azana badi professeur à l'université, mais aza chien Kabila. Au moment oyo batu bazo kufa kuna, bango ba prendre bango sangwango na kingakati. Mitala oyo ezoleka. Bona nda bandeko. Ndeko, ubo utula ndawana professeur na kingakati pa Kabila. Bandeko, mboka toko changer moto toko zoa yango na bata modèle boy. Professeur Kinkaya, donc un Congolais. Alors, tout ça ni bandeko, tout seka. Na ebité ceux qui vraiment faut tout seka. Izama wa bandeko na ngai. Botalaka. E bato aboy Kabila so place à fanda. Poza wana ngakati. Mais amuna bo banani. Biso to bo manzoto. Tala o baza Kabila. Bato modèle aboy bandeko na ngai eza pasi. Alors Kabila azaki na kisantu na ministre moko ya urbanisme je crois. Après ba comprendre te na matadi ba mona conteneur moko et paraître ka boy me baso ba kolo na moté. Baza ko senga kolo na ngwa ya la rie baso ba te biloko nini eza na kati. Ndeko finalement mboko ko mboka ndenge nini. Ba konza mboka Beto bantu conteneur yai. Baser. Ina
betu adisaka ba école primaire vuvukieto bana bakusa diave bame budisa ngunga samna kuyuvula conteneur mbiu ndamini ni mambo conteneur macha na mina bao bakana kutuba bakana kubulisa ngunga na kulemba wewe bakusa diave ni mambo conteneur imambo na baser imambo na bana ya epe vuvukieto samu masela me budisa ngunga metu conteneur ngo yako isa pipa bitu bato pipa ba lega ba mele konto kelumbu la muka na nsuka bima na nganda conteneur tala conteneur ya inda ya bleu mena bagena kubakusa ve baza bila ya ufumu ve baza bila ya mututulaka ve baza bila ya bima kena kati ve kana yake vidi kana bagena kubakusa ve yakatu kaka na zulu lokola kirumba mvula no kaka yakita kana mvula yamakuda bianta mavana ya wina bagena kuyuvusa muntu kena kumonana ve nani vuidi conteneur ya nani conteneur nge muntu kuvua conteneur nini kena kuswamine ya nani conteneur nani vuidi conteneur kana na kichasa ngeka tukaka conteneur oyo ya nani kiba kula bangala bakena kuyuvula na bandinga nyonso muntu kena kumonana ve fuma conteneur kena kumonana ve wabakalangila conteneur bishi nani kuvua yao kana mluo wetu bantu kana Kiswahili munakutembelea nani kuvua unakuvua conteneur unakukatulaka yawe beto bantu yao basere kena kulomba kana ngemezaba conteneur ina engeyo lemba kuswama kana wapi ngimisubira biyo bredo ngisubira kwena conteneur katula conteneur na place yangana samba metuba yameka vindu muka vana lokola yake ya kuvenga yameka vindu muka yamekubua yamefieta bana ngana yake kifulu ya bana yake école yano bebudisa ngunga kolofumu conteneur no mwerve kolofumu conteneur ya libobo fumu betu ba taburgu mecha komine batade takana la ville ba fumu batala mambo ya conteneur sombo base baba uso odia fimi na conteneur ngo baba uso odia fe ba me yuvula ya nanye ya tata ya mama ya twenye ya kento to ya bakala nani kuvua conteneur ina anike tata mvimba ya nene kifumo nene ye anike mama mvimba ya fioti ya bifiende ya Andeko omboka ndeni na population na ba mama ba comprendre société oyo mboka ya ndenge nini conteneur wana kote wuti batu baibite bomona kaka na villa Matadi mbala moko conteneur baza ko belela conteneur oyo outi wapi na kati banini eza kuna eske minduki eske ba bombe ou bien ba nini moto kolona kwa somona na te gouverneur azawe pa ya ko expliquer que conteneur et se retrouver wa ndenge nini bomoni mama wana aza ko lobaler nyonso abime oyo aza mukula conteneur oyo abima aya azwa conteneur na ye bande kunanga za kokende mina ko expliquer bino Chilombo alobi nini Chilombo alobi nini makambo ko changer to ko changer te e ko tikala ka ndengo na to tikala ka ndengo na te meto ka extrait ya mwana mboka mususu. Aujourd'hui, le chef d'État congolais, Joseph Kabila, de son vrai nom Hippolyte Kanambe, est un Tutsi rwandais. Il a mis les pieds pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997. Et quand il est arrivé, c'était comme exactement un immigré clandestin. C'est un immigré clandestin. Il est venu à Kinshasa sans passeport, sans visa, dans les bagages de l'AFDL. Et quand il est arrivé, il ne parlait pas le lingala, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas le chiluba, et il s'exprime en swahili, mais le swahili de Tanzanie, où il a vécu, où il est né apparemment. Donc, ce monsieur, donc, imaginez-vous que un immigré clandestin, un sans-papier, débarque dans un pays, et 3 ans et demi plus tard, il devient chef d'État. C'est une situation unique depuis que la planète Terre existe, peut-être même dans le système solaire. Donc, un immigré clandestin qui devient chef d'État 3 ans et demi après son arrivée. Bandekunangai, tozo bundaka malembe, pona kolukaka nini toko kolakisa na bino peuple de Dieu. Victoire toza na ngonde kunangai, 75% des chrétiens au bazala qui ba captif qui balandaka politique te
biso za bato ba politique te ndeko na minute oyo toza na 75% ya ba chrétien ba déjà ngabu na biso ba faux pasteur oyo ba kangi bango comme ba captif ke bala na makabu ya mboka te eza makabu na biso te biso makabu nzambe mikolo ya na ko prêcher bino na ko bala bino nyonso soki Jésus Christ ba kanga kai na makabu nzambe to ba kanga na makabu politique ndeko na ngato na victoire munene 75% des chrétiens baye na ngabu na biso babani ko bunda pona mboka ava balala il faut balanda makabu ya oyo na mboka na biso bande ko ngai ba chrétien ba croyant né de nouveau ba oyo bazo ko benga ngai pona ba délivrance ou bien pona ba problème na bango sala bango pasi soto son na bango nazo waka ke non papa na like moi retard na bango tala yo bana expliquer biso ma politique na bango landa boketu na bango landa mutuboy na pona ma politique bango tout bazo bisaka ndengwa ndeko ngai petit à petit lozo fait sonner alors bande ko ngai nazo boka le flash moko Chilombo alobi akokufa pona ekolo na banze comme ça bino Chilombo alobi akokufa pona ekolo ako surprendre biso ndeko nazana ba service mususu ona ko lobela bino te Chilombo alobi boy bino bokanisi ndenga na bana ko tambola nazo tambola ni zoba na bana ko tambola pour monde entier eyeba que c'est moi le président et tant na bana ko révoquer mutako ya te brisement le mulangai soki bolobi ke ngana ganya ite mais na monde entier le bayebi ngai président vous serez surpris alobi naza kinwa na botami na Kinshasa na suki on a pour les lois nyoso na pesi bino ya ngwana bandeko mboka ekete cessez de dire mes chers patriotes que mboka se kenda babo yo Chilombo oteki mboka se kenda mes frères compatriotes ne dites jamais cela. Ce que nous parlons, ce que nous parlons, nous créons. Et nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de créer la victoire, mais le malheur aussi. Tout le bagage est tout le bagage mboka, Chilombo, yo lingo teka mboka, mais mboka est na maboko na biso. Tous là-bas optimistes, tous là-bas pessimistes et rester dans la foi. Mboka eza na maboko na biso ekotikala na maboko na biso Chilombo soko ngo teka kona ba Rwanda mais ekotikala na maboko na biso c'est comme ça tous on a droit tous on a pouvoir ya créer victoire nous avons la procuration divine mais to créer pe malheur na ba parole na biso Job 15:6 ezolobani ce n'est pas moi mais c'est ta bouche qui te condamne. Ndeko ngai jusqu'à ti lelo ni nazo la bino boy. Naza optimiste que mboka to ko récupérer ngote mais eza ya biso. Eza ya biso. Même si le bonenga za wana mes chers patriotes, tout peut basculer. Tout peut basculer. Faiblesse à tu le mozabi. Garde rapproché na ye. Mais bande ko ngai tout peut basculer. Ya no so bisabino. Ozo la muluba, ozo le kolonini zala abonné. Boko zala surpris. Nazala ba image mususu. Mais bon monde makuna kutana na YouTube. Ba patriote bazo benga tilelo na basi. Mais papa vidéo na. Mais bande ko fanda. Nazana ba informaticien ba benga ngai. Ba ibi pasteur to mona yo. Toni to récupérer. Biso ba informaticien to récupérer. Bandeko malembe. Bandeko malembe. Donc nazana sengo parce que na moni batu nyonso baza hotelema. Chilombo ndenge to yiniye a comprendre ngo mais ye alobi boye naza kinwa naza zobate. Biso to yokite. Abi naza kinwa eza bilo to balancer te.
abi naza quinois mais naza zoba te tout peut basculer. Kabila oyo yazo kanisa po na mboka na biso eza makanisi ya ye Kabila meza ya nzambe te bande ko ngai oyo Kabila zo kanisa ko eza ya nzambe te eza ya ye soki ya yaki po biso tozala ba captif éternellement ndeko makambo ko changer na un jour même Chilombo oto zo mona kani tisoba zo bako un jour po mona bu a changer makambo ndeko moto sozo monika boy azoba zoba boy tout ça jour makambo changer comme tu comprendre raté ngazo bataki pasteur na yebi ke to récupérer mboka na yebi ke mboka eza na maboko na biso nzambe oto sambelaka azali c'est vrai to sali ba biebele to négliger ba konsina nzambe mboka ke batu musu ba beniko girango melikambo te mutu so bungaka ndeko minute zo kende nde na yebisaki bino ke mawatro me toyo ga eloko ya ndeko moko na yebite so za muluba to aza kolonini me to meka yoka ye na kombo na nzambe. Bonjour, bonsoir na toutes nos occasions. Ya olanda mo ko vidéo na usala. Eza vidéo sans polémique, sans esprit de tribalisme, sans nini. Pour nga eza vidéo ya ko interpeller tout autour ba conseiller ba nyonso waza tout autour ya président Fachi Félix Tshisekedi. Na magambo je ka peut-être eza na lobby peut-être par ignorance ta musu bato. Je comprendre en côté mais ngal ko la mutu na zai quand même na mo million na 5 millions na zo mona mo danger wana ya mo na lingi quand même na interpeller ba o bazali vraiment na cercle privé ya président Félix. Nazo ba mingi sur domaine o itali sécurité rapproché. Sécurité rapprochée vraiment est un domaine très sensible et c'est un domaine très sensible et où je vraiment battre confiance. Mais là qu'on a déploré on a mon ma BP ça passe na motema. Na remarqué ba oyo ba za détaché les sous et pas ya président Félix et ça ba collègue na nga oto sala na bango musala et pas Kabila. Tout ça là bango musala 16 ans passés en 20 bango moi ça fait 2 ans et demi que je suis ici ba 20 ans yango même batouana ne ba détaché bango et pas ya président Félix. Équipe ya maman Olive même moi batouana ne ba détaché bango et pas ya première dame maman Denise. Nazo mituna ba question. Confiance wana eza basé na nini? Biso tango ba zoka biso ba comme bagade rapproché d'abord na recrutement. Ye Joseph Kabila a doka ndeko na ye ya famille général tango à l'époque azaka colonel. Ndemo tatinaka ba recruter bagade rapproché. Ndeko na ye ya famille parce que moi ba général tango azali moi na papa Kifwa na ndenga famille abalaki ndeko abalaki leka musée ou bien leka moya buza bala ndeko na biloko mo ndenga baza famille donc cercle la famille muta confiance famille comment je vais garder rapproché sans esprit de tribalisme sokinité tant bazui ba iko recruter ba rapproché premier équipe ba recrutaka na fini mutute na lobi mabete la plupart c'était des balubakat bandora biso bazaki na PPU à l'époque. Il fallait pas que le Maroc pour ça la formation. Bon, il fallait que les examen médecin marocain médecin na bango il faut que ça ba test mususu physique et tout et que ça là que ba mususu bakatana na examen simba kité et puis le copé kasaki mingi ya likambu ya taille oyo ya président Kabila il fallait qu'il bateau regarder bazala plus ou moins taille bokona ye to mbaleki na mulai mais ko sala que la plupart bateau balaki recruter mingi na bango balaki mo mikuse ba marocain ba d'accord alors il fallait que ça la deuxième choix wana biso za na kitona otu ko bula bitoma jamais même ba kaze na kitona ba général président Kabila tindi il général ta to akende sur la kitona recruter bateau kona d'ailleurs recruter biso et ko sala que na kati de ko ba biso na parade na kati ya ko recruter wana
La plupart bateau avec moi milai, vraiment moi milai, moi bataille milai, na nenga mabete. Et ça là qui est bakase avec moi mingi na kati. Ne biso bakase to côté na kata mamboana. Donc l'examen docteur a fait l'examen de banga le kananga na examen na soki ba toke na l'hôpital ngale ba faire sur l'examen tout c'était bon pour to pays Maroc. Na centre na académie royale la police ya Kenitra. Ça que 6 à 7 mois c'était depuis 2000 wana. Bon, ma on va soit quitter. Na examen pour ba critère ba marocain. Nde basangisa ki bango batini baona Israël basali je crois ça 45 jours le mois wana 45 jours je pense na ngana lo bali na place wana mutu akikita ki bango biso aki mutu a confiance mutu ya famille mais nazoka ke président Félix va réciter pe bato nana kosala ngo général Ilunga loin de mon polémique ya tribalisme loin de mon anine est-ce que ça mutu a confiance le ko le chama na tawa Kabila ce que c'est Kabila. Est-ce qu'il y a un dimanche mutu ya côté ya Fati a le créer bagarre? Tout le monde peut bosser dans la série. Bateau ne soit tindu on est ça cause Fati na en otage ko kang donc en tout cas pot sans jalousie baninga na sala bango jalousie tenga na zaka na sala kana ngai. Donc sans que la bango jalousie ça n'était mais via mutu le quoi la secrétaire approché vous te faire la libre mutu pour acha bateau ya lingi donc pour la bateau ya lingi bateau ça n'a confiance bateau peut na moni bien et puis la plupart na ndenge paye tout le bape na ndenge paye ke mara peut que na ndenge ndenge mususu biso bakasaye tonyo kwa mi na tangu wana o ya makambo ya régime ya Kabila surtout na kata garde rapproché bazolo bana biso nini babi kitu ni kitu yetu eloko eza biso secrétaire approché za biso nga personnellement ba formatela nga makambo na labo makabila na tini mwasi nga na États-Unis ba meke ba pesi nga mbongo pa ba manga na demia 3 mois tango bazo me manga na kasho na kota na ba bazo changa na kasho ya inter wana bazo me manga inter Deu major Deu asakufa un grand tribaliste musu pe wana alubinini bokede na kuna mutu Tshisekedi ule Kasai ule inonsa na yebi likambute na mona pe Tshisekedi na kuta na Tshisekedi bote to solo la te notre frère Bruno Pindu oyo azana l'exil n'état gêné général Ilunga aloba batuba etonga ya poison kufa po notre frère Mabenaye pour asala ki président SMS ya kolela ndenge tribalisme bezo seba na ta musala bamimie lelo azala kima atika akina za États-Unis exilé na ba chauffeur oyo totanga bakuru basala bakuru ya conduite ya mituka ya veka saye mwamba atanga ki kuru wana sécurité ya ko conduire ba VIP spécialement président de la République pour remplacer oyo azana na oyo waza ile kwa chauffeur principal la président Kabila ba créer ba problème lelo na biso ki ba chai ba tinda iso na ba ukrainien ko motambo zo na ba ukrainien zo na ba nani lelo le pouvoir ba Kasai yo bazobenga ba Kasai ne komi bien moko na kati ya bango lycée o ba tinde pa maman Denise avant na campagne yao to na information ta kisha alobi na muto amwewa yo soki Shadara leki ngana kolimusa yo mais lelo siko Kasai ende leki na pouvoir awulimusa ta awulimusa ite Josué Tenki na repère sur deuxième exemple ptsanga na sans l'esprit tribalisme sommet salemi à francophonie ou CAC Fragna Sala et à l'époque c'était capitaine chef d'équipe adjoint Fragna Sala na présent soit moko na bosse na Nigeria ou présent moko Africa na bosse ya mamni na francophonie le gars va payer ça va $500 ya crédit ya kusoma ba crédit pour na kuchana téléphone ba longoli ngai place wana bache collègue nanga Romain yepe na kanti bache yepe l'équipe ya Ozo pas Félix ba o ba lobana ngani
zela mukolo bakasai bakozwa pouvoir yo po ya kokonza. Loin de moi l'esprit de tribalisme. Rana kole na Kinshasa na botem na Kinshasa. Donc na kole na bloc na tribalisme o bote. Donc nazo tolo makambu ndenge za na logique. Nazo interpeller ba onyo so na cercle privé à président Fachi. En tout cas, les Cambodgiens étaient les secrétaires approchés naïe, va veiller, va vlandela. Nani va recruter, qui recrute? Nani va recruter? Bazui na moi équipe na ba infiltrer quelques Kassaïens, bazawana, ba Kassaïens ba tali ba moi Kassaïens quelques ba mais la plupart et moi c'est là une structure mobimba. Oyo structure na fait kufa, et le roi na fait kufa oyo chargé des opérations Zoro, Major Zoro, moi le colonel Zoro, moi le Wakasoko. Dans ville qui a du beau frère naïe, a tenu le chauffeur, deuxième chauffeur principal il y a président Fachi. Bazu Tom batindi au Tom chauffeur principal batindi wana pe Katange. Mais pourquoi le mot en otage boy? Le mot en otage pourquoi? Et ça, juste interpellation, loin de moi esprit à tribalisme, loin de moi esprit sur la dignité, la fini moutouté, dans le bilo comment m'a expliqué, n'engue magambouezali, surtout dans le domaine où est allé sécurité rapproché. Dans ce qui c'est le qu'on a le bi, babon magé loko, bien quand ce qu'on a maboko. Nous avons bon bango, 50, 10 ans, 20 ans. Mais ce que loko ça a maboko, au négligeant, et beaucoup est en CB, vous avez quoi ndeke. Soit dans ma boko no. So fini makasi ndeka na kufa. So simbie bien aux envie. Bob bandeko ezara mwa esengo mingi ya koyoka ndeko na biso Muluba, c'est un Kinois neti ngai, aza Kinois neti monsieur Félix Tshilombo. Alors bandeko na ngai na komi na suka, mais bozala vraiment connecté, branché, bos abonné prochainement boko yoka makamususu. Monsieur Félix Tshilombo alobi azali Kinois azali zobate. Alobi azali Kinois azali zobate. Na koyebisa bino te pa nini ebimeli, mais nga na yebisi bino attaque ba patriote congolais. Soki Tshilombo aza toujours na Kabila, aza considéré ennemi na biso. Mais si on s'est débarrassé na Kabila, wane vous allez au moins malamu. Tshilombo c'est mon jeune frère. Nazo kima Kisasa pona Tshilombo te mais pona Kabila. Ezana mukolo so Kabila zate Tshilombo mtozala kuna na koya na Kisasa. Donc bandeko na ngai tozala toujours optimiste que sukana